ngana golo batena le kentel na le kentel na le kina tangi komba bato te mena ya bika obi kenza mona ngabula hatsa balobi koza mbula he nzembo ne zo trophée animateur mo te na Congo azwa trophée na nzembo soki eza na nzembo mo animateur mo azwa trophée na nzembo seka yimba na moto so yimba na moto te seka na azwi pete naka ngamo useka wana ndo sepel na ngwa Moi, je ne me dis pas sex tap. Bango ba te ngapi ngana yemba ona amona. Nde bato publier, nde bato sala ka boye, nde bato sala boye. Na TikTok, yo mi c'est TikTok. Na TikTok biloko wana ezati ba sex tap kaka. To yemba nyonso. Zaka album na pesa comme surprise. Au moins na pena bato gouverner. Si poté d'Angola, il veut dire quoi? Tamka le fils yoga. Yo, okanza ki succès à tatouage. Okanza ki kangamona nzoto. King, bana monde entier quand les arcades, yo libino chaîne la bino esika Congo Top TV. Eh, on s'abonne de mon radar. Bana mona te barata veut dire boya, bino ka bien ça, ba film, ba gaz, d'émission va. Eh, na raté. Tous allez avoir vraiment ici qu'il y a mon prince d'Angola a répété vraiment tu déranger Moukié voilà biso to kitara vraiment na résidence place artiste azo lamba oyoya azai moko te azana groupe na mobimba ndenge bozomo na biso atokoye baba sala nini bazo répéter kaka bazo préparer loko asika ezani bazo sala vraiment c'est un grand artiste cet artiste prince d'Angola il a un grand CV il a un nom mais qu'est-ce qui fait que biloko en promotion est-ce que comment il travaille as un producteur il se bat seul qu'est-ce qui manque à cet artiste vraiment c'est un artiste talentueux otoyebi et pris une minute as double bransard gauche na droite toyeba gauche ezabona nini droite ezapona nini et pas une moko principauté d'Angola na pesi bambote na ngai pa ya Tamkar le fils Telef na pesi bambote na ngai pe belé pa ya Sabrina Bambi na pesi bambote na ngai belé pa ya Gogo Kenge yebisa bango ba ya wenge ba fana me ba okoko makambo ngote na pesi bambote pa ya El Makande na pesi bambote pa ya petit na ngai moko de Pril Mbaba wazo yemba neti ya yemana note donc mikolo faut panzana zama mu panso na gorge te opema mabe Ludovic Nzinga Archange Nzinga sœur na nga moko la Aminata Ngiai boss à famille Kande na esibino na nga moko te na principauté d'Angola azad mutu bamboka mibale misatu azana ba bransard mibale na groupe na mobimba soka permettre biso boko ka pe moko na moko
ye pe kota azopesa azopesa makambo. Bonjour prise. Bonjour, bonjour. Ndenge nini tokuti na famille na rep, excusez biso non pour na dérangement, mais ndenge nini nzoto? Ouais, nzoto pepele malgré bato oyoka mo voix mo genre bapoussière ya kisasa mo grippe kande ezala. Ah, grippe ekomaka corona nga mpe na obela grippe. Yonga pe na obango na mwa musika awe ezalaka te so ozwi yango melano kaka gene esili. Oh awe alaka te. docteur Muyembe bayoka makambo awa tozalaka na bamalaria oyo bakoka kozwa solution te, tozalaka na batyphoïde ebela bafulu etondi na kini bozwila yango solution te umeli yana bafulu mosusu ebeti bafulu bakapela ane ebeti ba 20 ans corona inana pamba bofana bandako bato bakufa na typhoïde na malaria mponi bokipa yango te tozaka tovandika me naza nde na grippe. Voilà, c'est un grand message. Bafoule tondi Kinshasa, malaria ezali, typhoïde ezali. Pwani buluka solution teka ya corona ndezu biso. Mais yango ni maman na likambo na biso te tokuti wa prise na groupe mobima bozo répéter. Bozo préparer loko ezaka rep normal ya groupe, eza groupe ya kala, c'est un nouveau groupe. Souvent tout le monde a biso de boula au travail. Yo moko pena mais na kuti vraiment groupe evandi standing instrumental makamutu. Vraiment nga moko na avouer nanu et surprendre ngai. Beta no moi lisolo. Non, c'est juste que nga na travaillaka ba opiso bomonaka yanga moko eza par rapport monde na boye nga na uti wenge lelo soki na tikeli bana mai o baza charge eke bakoki yango te bango baofinga mango te bayebi bango te mokili ekomamba mo prince na tamamba o mosala alors que nga te mona yembi nga te mona bebisi donc esengana na nga moko la na longe wenge wana nalakisaki nga na mwana wera bango bakoko charge wana eza ya bango te charge wana eza nano yanga yango omonaki mwa evunda mwa tosilana mwa bula mwa carton rouge mwa ndete oboya mwa suka na bebe nde bomonaka baopiso moko toobimisa mais soki nde okuti mpena boye na 2p musique kombo ya groupe eza mpena donc topréparé album titre nango surprise voilà donc tozo préparé album mobimba oyo baoyoka topesa yango titre surprise. DP musique non élection excusez Dango la Prince musique. Voilà, Dango la Prince musique, DP musique. On va tricher vraiment par okanga soko des ali DP musique, Dango la Prince musique, album surprise. Mais déjà ba yoka yo. Na maison mère yo moko au confirmant pe pourquoi les sous surprise. Groupe des surprises mais yo sous surprise. Bon surprise par rapport au monde nanga na pesa on pena nanga na pesa album en titre c'est pas impossible. Pour bato msusu baosalaka bamona ete kwa yasalaki bato msusu bakosala te mais namona ete ekóma neti na contre mwa bato mais siko par rapport a bongo na tiango album mo titre nango surprise parce que bato bakozala surpris na makambo oyo baoyoka faso bayebeli nga faso oyo bato msusu bazwelanga baoyoka banzembo lokola batoli na batitre banzembo lokola batoli banzembo lokola point faible taux du jour générique pesa do baoyoka na bango kanga voix na nga me na mwa makambo moko boye oyo bato basatandaki nango te ke nga mpe nakoka kosala boyoka banzembo lokola baespoir donc eza mpena na makambo moko bien na kati oyo yango napesa mpena kombo surprise les gens seront surpris vraiment mpo oyo baoyoka bato ebele baondima teke ezaka ngai mais ezaka ngai. Nga vraiment na sepele za na komba surpris parce que na Congo mingi ba pesaka neti tu prince d'Angola un grand danseur un animateur ba pesa bino vraiment chance makasité ba animateur ebele ba sala ba groupe ça n'évolue pas vraiment parce que bolinga en même temps animer en même temps yemba mais yo to yembe na banzembo yemba déjà hein oyemba dia banzembo ebele et pour bimisa déjà ba générique ebele surprise wana siko nga na sepele na titre eza ozo surprendre bato la que ça va te former bana. Ouais, d'abord, nayebi que na artiste on a yembisa so na MC 6 artistes, 3 ou 4, vous avez déjà pointé, vous avez déjà remarqué ba oyeba na penza parce que na otika chance pe onga pe ba pesa ngame, ngamo pe banzela nanu na kokende. Lokwa na lobaki nga naza animateur wa yemba koleka ba animateur to ya Congo, à part tout kaloji na vena ngal patino, que son âme repose en paix, vraiment ozwa rumba recadré quoi non beta bena so no beta rumba no beta bena rumba so que singi trap ekota ba mona bena ke rumba trap so singi ba ko bena ki zomba ba ko bena ki zomba po omoni ana Congo na loba ebele ba kaka na beti afrobeat eza musique ta na kata afrobeat
tona ba gero zouk tozana ba house tona ba afro tona ba kuduru te ya bango ya nga siko na yebi makambo wana nakola na ngola na yebi ke oyo na beti afrobeat ezalaka musique te afrobeat eza neti olobi ke na yembi typique donc faut oyo explique bato na kati ya typique na beti mwa rumba na beti nini boye na beti générique siko biso ba oyo avant bato bako mosutukela bamiziki ya baafro bahouse oyo bakuduru moto lokola nga deya na banda kobeta yango avant nakoma na maison mère mais là nakoti maison mère nakokuta style oyo eza wana eya style typique donc nazalaki oblige nga nalanda makambo ya seben lere na longo yango nakoma osala oyo ezalaki siko kati na nga donc so na obeta bagénérique vraiment na obeta yango kaka parce que nauti wenge générique mwa libanga mwa façon mwa kobina ya Congo mwa ndombolo par rapport mpe na bimi na wenge mais kati na nga pene ezalaka na makambo ofuna betake nayebi ke so na nzembo lokola ata balobi kazabula nayebi ke eza afro naja soki nazwi nzembo lokola oyo suka na bebe otali manzele okumisi nzambe nayebi kowana na ke na kizomba soki na ye na nzembo lokola miatendiso nayebi ke wana eza tarashinya nyonso wana ezalaka na kati ya afrobeat minoko nini wana batarasina eza bakombo ya miziki omo lelo zouk ezalaka mofiti eza rythme mofiti siko eza dancehall wana siko tovanda biso wana nga siko nayebi bamiziki wana moko nayebi keso nayaki oyo eza semba oyo kizomba oyo zouk oyo gero zouk oyo afro oyo house oyo kuduru nga siko nayebi yango tu yango mwana obimisaka moko so otali nzembo lokola navandaki nanga eya nzembo oyebika ya nzembo yango nde za tokóma no wana prince dangola tokóma no wana boprofite vraiment bozwa matière bozwa cour ekomaka wanga na ye neloko moko biso topiaka leson topesa ka leson biso piaka leson biso toya tozwi na biso ka leson te biso nabia na yawa nazwi ka leson te weka leson te okozwa ka leson biso topiaka ka leson biso leson kaka yango olobi kotouche biloko yango tro mais olobi na eloko moko eza mo important oyembaka koleka baanimatere to ya congo mais namona brigade ayembaka nani ayembaka ça sert à rien yo tuna bakombo ya bato teme bayembaka zela laka babimisaka meilleur joueur match esili boye babimisi meilleur joueur l'homme du match baninga nyonso babeti bale mais siko otango oloba meilleur joueur wana ça veut dire homme du match siko donc principauté dango la na baanimatere tunde bayembaka donc yo nde l'homme du match yo nde madere apena donc oluleka bon nga na koloba te na leki ntel natangi komba bato te mais nayebi kaka obika nzembo na nga bula ata balobi koza mbula na informe oyebika nazwi lango trophée na culture award awa na animateur nasala nzembo wana na featuring na moto te ezaka nzembo nayemba nzembo wana nyonso nga moko nakomi nayembi nasali musique wana boyokaka nga momo nasala naza na programmation te akei na nga boye akita na nga boye nzembo wana ezwa trophée animateur moko te na Congo azwa trophée na nzembo soki eza na nzembo mwa animateur moko azwa trophée na nzembo seka ayembai na moto so ayembai na moto te seke nazwi mpe te nakanga moko na raison na kanti ya bazwa pete wana otoli baninga principauté rien na tsholi te bo soki bato bayakopesa nga trophée nde batsholi bato wana ezalaki nzembo mpe na nzembo ya bula lelo 3 ans yango oyo so batya yango nayemba nga moko jo moko yakobeta guitare bamona te elongi ya Olivier Timanga po esala nini bayoka ta fali alobaki na kati efere asalaki nini ata wera tombola ya mosabi te nga moko ebandeli ti suka donc yango nabika bozela biso na surprise bomonake mito ezosala nango mais ezaka manque bamoyen baproducteur te point ça tokóma principauté dangola vraiment navandi na tamkar le fils navandi na ve na ngai moko charles chitenda totonga yo pena naoloba mais principauté dangola biloko ezobeta ezopese ezobetama bato mosuku baozwa mayele baoyiba baokendela yango siko ndenge mosusu. Qu'est-ce qui te manque? Promotion vraiment légale et les canaux chaîne belé nzembo etekama aux à la produit. Les grands problèmes c'est quoi? Premier zote banzembo eza les canaux ezotekama na ba plateforme autoteka to zaka na problème
site na YouTube na biso. Bon, nous avons un manager qui travaille na YouTube na biso comment qui monétiser bazolia biso là banini ko landela mo makamwana tellement informatique tout ça ina mo makasité nzamba sungi to kutana na moto nzamba tsendeli biso mona state olinga te to tanga kombo na yo nde a ribandeli nga babiloko anto ko bakeli nzoka la déjà comment roleka ba vie comme demo ba 1 million wana mo ba 1 million de ça mo ba 800,000 wana demo mikemike banwana ko lia biso ngo bon ana Congo kaka nzembo na ngai evunda muteleka te ezalaka bapekisa yango na censure après yango banzembo te ezoleka nango bulelekaki awa mais promotion ebika promotion to nango besoin yango te tokóma na niveau wana ti talaka nzambe ana nzambe maluka toujours promotion atinda mo baporte parole ne mo ba Moïse Mbiya balobela nga moi Sony Kafuta kuna lobela mo baporte parole na ane nzambe. Est-ce que pas prince d'Angola nini ezanga ezala? Bazo sanga makoki tse sanga batu ba biso po biso pe to beta musique à tricherie surtout beta pena ndule normal donc si so to beta to méritango sanga ngasa makambo sanini sanko beti sakuna to ape normal nganga zali ngana otanga ko manganga prince pote d'Angola ngana muta prince akala na otanga la bino ko manganga mais prince d'Angola lobi makoki message no na ko lobana ngai na soki yo de yebi nganga nga seke ba na changer ponga ngana muta ko yebete ozi mususu ata batu bazaba ko yebete aibo ba ko yeba ete aibo wana aibo no yebite ba yebite aibo ese bamba yebite aibo ba beteleka maboko musika ba yebi bazaba na eti aibo bala na wana balataka mutu community kachaka mebo yebi mambo aibo asala te aibo salini yo mo lobi yake promotion ba producteur bazate sko aibo salini aibo yo lobi beyo zana nganga te simate te biso to beta pena musique to mériter nano na to za pena donc to zonga pena na bato biso to beta ndule ya tricherie te bato ba beta ndule ya tricherie zo mona na ka beti mo 2 plan 3e plan nzadi afandi bwe mo 2 ans limo ya fingi bato na TV beze zongi ya kofinga bato abimisi su biso to pena to mina bimisa banzembo na fingi ni wera na kati ni jibe ni fali ni fere ni fabrigazo innocent héritier ni kofinga brigade na finga moto te na banzembo nanga imesa succès mais banzembo batebele to ebia na Congo soki ko finge ya te ba msupe basila succès bana batika ko finga bato de ça pena donc biso pena to mérite yo finga no te réellement ozo mériter ngo mais banzembo no ndisco sensi banzembo no evunda chelele nini ezani tika oli ko en fait ngai chelele sko sendeti banduta nani soka lata kabilama nini ba filer banduta basi ba kimo di franco ezani mbuna te siko ozo ba basi ba kimanga to sincère ngana ba te siko na lobela nini evunda sincère et evunda ba sincère clip par rapport apparemment te message kuneza mabete na pekiseka bato ba tiko mela vitamine bazana nzoto normal banzoto na ngai yoyo eza ya naturel namelaka mbuma te mpo nazalaka complexe te kutunganaki me Kardashian match nil nalati baforme te nalataka butu te aletu na mvua mabanda meka akangama alebeza nsima mama yoka biloko bidenda ya bidenda awo elonia mabe mutalobi nini edeni bassin yo na bango lo bassin denda bassin eloko ngunde yango bato mutsolo bike bassin ne dendi bassin muto dendi eza sincère balilimba yo babi yo lingi biloko eza bino hypocrisie le karabiso peti muto so bike jeune fille bassin ezo denda elobi afingi muto ba ko to publier ka ba bolumbu na bona TV boka musique na bango bomona bango do ndeba ba balati ba verse ba yoji bomona bango bon mutalobi kaka bassin zo denda nde comme problème papa oya nonga hypocrisie ezaka soko chelele message wana pesa peka basi bazala moi propre chelele ezaka ke babombaka nduta bipakola pakola ti ndute bimi olinga soko ke piscine te ezaka ke tika kochacho baroba milai po bomba nduta ti lisola mina zone ya boma mwinda akodaka ye moli basi ba okima ngana ande kona yo oh nga papa TikTok papa comment bien kutu mobala babula ibo se pe non so tamboli nango renyet o sepe la fort action ngana linga te basi bakima biso mbale te ozokunde action ba olando vena pesa biso yeso yo lembi ata
bolobi kazabula ata bolobi nanga kazalizeze ata ozwaka ye ya limbele meyebango epa nanga za de base bino baye bozoluka séparation yanga na bula nanga bozo sala de confusion chéri nanga za prise de finition soki apesi nga punition ekosala nga beémotion soki nameki okufa na tension bokozwa ba malédiction yango na se retire mpo namoni ke séparation nga na bino ndeza vraie solution ndeza vraie information nalobi yango avec précision ata bosali batradiction nga nazomona ngo distraction lokola nga natona na inspiration mwa grippe eboma kata principauté d'Angola biloko oyo ezalaka nango nde abandakala bavoi oyo koyemba oyo ezalaka mais kuna tokutaka animation soko tolobela surprise mais so tali mpe animation ngo eza mpe kaka il est more naza koyemba ya narumba na animation omoni eza kaka koyemba nayemba nde na animation il est more rasir pena moto alibosa kota rumba na kati ya animation wana pena nayebi ke owanga nango lelo nakufaka alobi yo mo bando panza bapapier loko pene esenga trophée te wana pena nga nango kotela omoni oyo ezala te ke bato babwaka basaba deta oya pena bato bakoma bina boye nga muna banda nga pena muna banda idéologie wana nde bato baye kolanda mpe oyoka nzembo ekatani na katikati bato pena bakoma bina normal priere moko ezalaka avo mbeta boro ti lelo nakanga ngo te taleloko wana okanga ngo te bongo prière eza pa nganga yo losambo eza banganga yo lobi prière ezaka français na lingala nini bobetele maboko nde abosani invocation eza prière so moto azo invoke seka azo prier siko wana nde siko nga nakoyebi so te yo moto ana religion na ye loko comprendre bobetele so maboko en plus okomisa de la zengle pena ye moko totomboli maboko tosambeli mais ve pa yoka te nga na sinalo ve pa comprendre bokana te po te lo mutaloba ngo azati omoni ke ete eza nango prière eza je vous salue Marie pleine de grâce oui bien te je vous salue Marie pleine de grâce eza na français oui bien na yombe na betango na yombe eza kuta ebele okate jour mosusu eyebi yaka mpe boye ye na ndemo boye fuma manzambe mamwene yindidile kuti ntima masumu ifenge bilambe kubundulanga fumu mbote kaisuke bwabundaka nlembulu bwavanga mamudiambudi nzola kundembulu bwavanga haleluya amen waya kanisa kake no welengema weronsona vida wasonda vi ezalano kulembula kundembula wana nde ya makambo bapati mutuna oyoka wana obeta wana ome mabiso ka poto oyoka te voilà principauté d'Angola kikongo ba oyoka bazoyoka donc te bobanga na bino te biso bento osana biso ndule normal eyebanaka ti batakisi bayebanaka lelo amati akiti kuna mutu akufi alie mutu nani bwasali accident baza kimia te mais biso mwa pena tokende malembe. Voilà, big up na yo vraiment principauté d'Angola bilingue ozobeta balangue ebele mais mito toza mingi na surprise nani azoproduire surprise eza kaka batam Carl fils bazotia maboko pasa padu mpe tiachemo maboko Jean-Si Mayasi force Italia tiachemo maboko donc baya Tony Kasongo ba Augustin Kuchi ba oyanga ya Angola batika ngate so ina na posa likambo na beleli kezo senga boye moi 3-4 chaba pona eloko boye ekoti na sali projet mais producteur penwa oyo mais ta producteur ngo bobangela nganini producteur mona yoka ka ndeti yelo kwaza dena succès ko tumba bino te no tumba bino te boya to solo la po dena yoka mo eko mutu mo linga kutana na ngana balakisanga ba message n'est pas mutu mo so na tangisko mutu ngo yeba ke ndeti kaka biso te
Toi, tu as posa ba producteur, toi, tu as posa ba tuo, ba guider biso, ba manager a bien, ba roto kumba. Donc, faut na ba tu mo pena ok. Bazo tchaba makamu mutu susu ezaka mbongo ti. Okoya pena boule mo boy boule wana boteli ba tout donc on a pena na posa ba to bongo ba sage quoi ba to bazala zala. Ba producteur ba monique ba oya vraiment nazo bimisa album mo titre nango za surprise et 6 titres. Bo yo ka ba jeune fille yo ba jeune garçon. Bon, il y a vraiment des travail. Tu as le titre album, on son surprise. Donc, on a vendu des kimia, marambo bimanakati. Marambo bimanakati album, on a nana bimisangote. On a son titre surprise. Et album, on a beaucoup CP. Voilà, titre album, ils allaient surprise. On a sengi na batnet ba gogo kenge yebisaye. Ba ser nanga ba lilimba na Londres. Ba Lambertine, hein, ser nanga moko na Londres. Pour soutenir principauté dans les albums nabino azana mukumba nda esibino ba jeune faut ba dame faut ba bazo ba transport na bango faut ba monana to aider bango to soutenir vraiment tam car le fils to bi yo mo na pointe ezala te ko prince aboira ba de taimba ba de na lobiki na studio ngana ko benga PR mo pe na ko benga ba teki nzembo na yembelo tete yo mo po moni kete pe kuma pe osanga bien na kala na zakile na longa wenge po de tona mo 3 4 nzembo de ba to sombi kezaki mo passe yo mona ke ndeka na episode mambo yemba o ke batu bena ba osomba banze mo ba tamka le fils azu bena nzemo mo fiti atuni pe dans sa featuring na mutu te aza sir nanga do batu ko mi sir nanga siko na minute o na koki ko sala album po wana nazaki na album nanga o na ndo ko sala preuve la puis na ndo bimisa banze mo moko wana pe ezali wana ko bima na banze mbo ezalaka na zoka ma bonus moko na che yana nzemo mo na obeta titre nanga za Sodome Gomoro Sodome Gomoro. Na lobi on a lingala Sodome Gomoro. Donc Sodome Gomoro ana na ochongo kuna ibimika mbala moko. Obina ngoma kasi na Sodome Gomore. Na paka juma Sodome. Te to bombana. Neka to be surprise. Etika la ka bon. Na bibia olule lokango. Voilà bana poto tout. Ozaka kuna. Wapi? Yo ngine ba titre ni turo sensi de kanganze motiba kanga bena yo mutu mais to lobi ba ko posa ne ba titre ni net na manze mbona na pena nzima mo camera gas niti wana voice no tso ko to lobi lo mo ka toli na ngena kama sex tap camera sex tap nze mbona bona ndo sepel na ngwa mo ke yo ne mtu olinga banze mo suite na otene ya suite te na camera ni sex tap bango ba ke ngapi ngana yemba ona amona nde bato ba publier nde bazo sala ka boye nde bazo sala boye na TikTok yo bio mi c'est TikTok na TikTok biloko wana ezati ba sex tap kaka to yemba nyonso zaka album nanga na pesa ko surprise o mona pena bato gouvernement na tumbi o roulage wele la contact na chauffeur na moni na komi ba journaliste ba saki boye na komi o mi se wana kuna voix wa succès fo bolumbu na TV na komi o joueur na vachabi fabi manandundu na komi na ndo yemba kama munga na mona ona yo kaka. Voilà donc surprise ko na biloko ebele ba onyo ba na posa mabanga boya ba ona posa nzembo bo soutenir artiste na bino mazaye moko ta na mouvement na ba na 6 titres to yo kata moi 2 personnes des musiciens à principauté d'Angola oye moko azo former bino bola ngo sa album na oyiba musicien moninga baninga ba yibaka yi azo former bo moni ba jeune yo awa ye mta pesa bango éducation na ndenge na toyoka non nani awa. Oyebike atosalinga mabe yone moto pianga mokanda yeye yone moto botisanga bana yonde Diego Kao o découvre mbushira flava bilengi nanga Okomano ko salaba n'importe quoi Oyebike no koko boyote Oyebike no koko boyote
okanganga bwe nokokoboyo te Jansi mayasi na kokoboyo te awasi oyebi eloko nga nalandelaka yo yango koma nokosalela nga bipale boye awasi oyebi eloko nga nalingelaka yo yoka koza nango lotrela za nango te awasi oyebi eloko nga nalandelaka yo yo nowelengiama poza nde formateur awa oyebi eloko nga nakaka ye Jansi mayasi yo kaka moto alaka nango yango komi kosala nonga boye okomosala yo nde Diego Kao Chéra Lova kanga bien bébé nanga bamba kanga bien na page abetanga ba mouvement c'est dans la troisième corps bando ye ba point faible nanga okomano kosala ba n'importe quoi Aibo yebo bomanono le cas yoga babo net boro na toki rumba o folo ba obe oluba vérité te na bomba uti bena ba coach on pa nani tinde vandi ba coach on pa prince nango lat yo na bi bena surprise to me kama to du jour de mo beno kaboli ba voix makambo tout zelo yoka to du jour ba samboy principauté d'Angola il veut dire quoi tamka le fils yoga yo okanzaki succès ya tatouage okanzaki kangamo na nzoto mama amour yango ekomi ya to du jour mawa na Congo to vivara na to du jour mama amour yango ekomi ya to du jour mawa ngana komone beteli ya joueur oyo azwa choc a cheville kobete komana ekenge moindre brutalité choc ezongaka ngana komona nga kolove kopia bolingo na ekenge nakendaka mobimba nabenga malache yango nakomopiangwa to du jour mama amour yango ekomi ya to du jour na mvulo yanga ye nakoma kokata pongi na 3 heures na mvulo yanga ye bakomi kobenganga deja likombe na ajo yanga ye nakota mabondeli mponga na balara nga nakoma kotambola nanga na ave na bobolingo ememelanga mpo nakoma na yanga moto ya AVC nangola koma na ye moto ya AVC wana to du jour principauté d'Angola quoi to du jour vraiment te sentir que vous êtes artiste vraiment bien formé au kaboli ba voix to du jour na oya liboso wana ekina biso vraiment kitoko mais to mona kaka ya ba tite na bomba bomba nano na bomba bomba te mais wana to pesaka moi non za na raison pour na miyibi to batela miyibi voilà quoi donc banzembo eza penza banzembo pene ezali bao bakosolola yango napesa mo tintina bika eza surprise dans album wana surprise eza pena surprise tokosumeka mwa eloko moko so wana